likambo ya pasi bandeko epesi pasi mabe ya kosakana te Chaka Congo PDG to coordinateur ya artiste en danger oyo toyebi ke ye asunga ba artiste ebele kutu parmi bato basaki poids pona lelo eyandi mosi azala en vie c'est Chaka Congo Yaya asala fondation wana asala SBL wala pona kosunga ba artiste ata bato ba lobby mabe ata ba lobby malamu mais oyo babika ba yebito sepetele kam oyo tono oyo abelaki mbasu oyo alekaki na radio lokole awa apesaki lolaka bato basunga ki batindi ba mbongo kasi ape ko bika na ye bitumba ebimi na Chaka Congo amelanye Chaka Congo na nzela babundi pona nini pare azoki mbongo na ya ndenge nini on ne sait pas epesi pasi ya kusaka kanate bandeko somo vraiment otama wanaye a opérer ndeko bazo tono tango asisi opérer il fallait bima na docteur moni toi ça la campagne ambaso na ko servir to récupérer ba image ya kala oya ya ndeko na biso tono na o opérer na biki pour se sensibiliser ba to oyo bazo baza ignorer oui c'est bon inde alors lobby il faut tout ça image lobby. Alors, docteur Chaka Congo lelo nazana anniversaire du papa nangai. L'émission nous ça wana tout ça lobby samedi. Né de faire ça émission lelo. La signe ya reconnaissance ndenge a sauver ndeko na biso tono. Tono abinga ya ebite ngai mutu na sala ba démarche wa ebine mote. Awoda azuma la ba zo soigner ya ebine qu'est-ce qui se passe a ebine été. Alors, na quel hôpital ga tono ko bima lelo te Bima lobby et permettre biso parce que tango hôpital yango TVC médical bazali partenaire bakel boulou ya version de Belbaya au ça la témoignage et bi qui s'appelle milima ba biso so bazali ignorance na maladie ambaso c'était ça mon démarche donc on a fait azwa des hommes bima kaka so ba monde na kaso ndenge nini ngabi si bazali na yusi ba te arrestation abimate docteur tout ça émission lobby na tongo après lobby tango tout ça émission Bazu image pour yaki na ambulance ba mon appel abimi bien et permettre que peut s'appeler image mo bien na ki kozonga parce que nazana na kamo so nazuya kawo ba ibi café dodo wa imanze mo tala mwana yo lokoso grave malade na ki na hôpital wana nde journaliste mo benga Chaka yaka mbangwa wa tono wa tomboki azo ganga bosa ba image de wana bo leka bongo sikola ngai bolinga mbonga belle vie et puis que les kilinga bi ça ba vidéo ba ya ba vidéo mbongo ngai uzipa nani mbongo nani yo pese mbongo bosero mbongo yo pese mbongo o pese mbongo na hospital mbongo za batanga poto hotel na hospital ba kisu toso ba mbongo na hotel mbongo na hotel mbongo zaro di café vidéo bo ya mbongo na mbongo bosa vidéo uzali boma yo ndali boma Chaka Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone
soki ezotambola basheri bazokoyema yanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi Mbote na bino mandeko balandi ya Radio Loco Télévision. Merci la confiance et peu fidélité bo pesa kana programme oyo Radio Lokole pa te kuta la kapona kubeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kasi to awa na lombango to ko umela mingi te po internet za ya kuilinda na Congo batu ba sepeli te musu ba sepeli qu'est-ce qui s'est passé artiste comédien Tono, oya bela kimbasu, abane kolela awa tolakisa ki na internet, awa tolakisa ki partout, batu batinda ki ba mbongo, batu baki na secours na ye. Après kobika, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Na nzela, ba moni menace, ba bundaka kala chaque Congo artiste en danger. D'abord Tono, oui, par respect, chaque Congo azali mukolo na yo makasi est-ce que ko bundisa ndengo wana ezali malamu to mabe pesi passe pesi batu mutu ko soya ya. Nana sepelite tala image oyo ebongo tozonga Sasa bakaba video bali akaba video mbongo wewe uzipa nani mbongo nani yo pese mbongo bosero mbongo yo pese mbongo opese mbongo na pitalo mbongo sasa tanga poto hotel na futa bakisi tonso ya mbongo na hotel mbongo na hotel mbongo zaro wali kapia ko video bali akaba mbongo na kongo na bosa video uzali boma yo ndani boma chaka boma bameme na hôpital moko boye batie bien
Le chat. Non. Mama, Nzambe, azambongo. Voilà bandeko balandi ya radio lokolo télévision et puis si passe bobengi biso mingi yo sola kamala na chaque Congo qu'est-ce se passe tout le monde a biso qu'est-ce se passe na makambo oyo to ko santele singa chaque Congo a expliquer biso makambo oyo qu'est-ce se passe ba bundi nini yena leki na ye tono potebi ki artiste en danger et sunga batu ebele kutu na yote ko lobango awa yandi monsi soka za en vie c'est artiste en danger chaque Congo par ba leader oyo balinga ke ndeko na biso azo en vie chaque Congo mbote na yo. Image moko esali malamu te etuki mitema ya batu baleli bamonio bitumbana leki na yo tono bazali ko bunda bazali ko wela mbongo ya sûr il paraît malade na ye. Qu'est-ce qui s'est passé entre yo na tono? Faut longola ezali kama mbongo te omoni fiston je crois le bien les Camboya Yandimos. Alors il faut naïba ko supporter la salaka ezali œuvre nzambe Satan il faut kota kaka pona net pour faire décourager batu mete malamu. En bref de kotono abeli mbala mibale na sungi. Alors mbaloyo tanga beli mbaso ali très grave so même les airs autour de l'image la botale ba image tamu so mona gangote. À la partir de là fille moko asara une chose théâtre ni kezlelo nde mutu abengaki ngai ndenga zali na makambo ebele en tout cas batungisa kinga mingi na mutu wana pour sa solution ya développement tono. Alors lokola ngai nazalaka d'abord bakitaka partenaire na hôpital TVC médical au tête il y a le seul hôpital où ils sont à Mbassou parce que Mbassou mingal baka voilà babo client Mbassou c'est un microbe. Alors tout ça avec campagne nango même ngamba la belaka insuffisance veineuse mingi ba kangote. Qu'est-ce qui s'est passé? Le docteur na mawalanga ndenga lelaki a pesi instruction dans l'hôpital va pesa nga ambulance na nozwaye ti na Kingabwa toye na TVC médical. Tango koti vraiment les bisabino que soutien comme tel toujours que je soutente. Alors mais papa na biso docteur la tête a ego coma tango komi no ava kuta coma seul artiste oyo apesa mbongo c'est Maman Belifi après $200 on a l'accès même à l'image tango tout ce que vous pouvez $200 tono il faut tout ça mikanda qui na ministère de la fondation mais tata sala musalo pour motiver le transport $50 pour permettre service au ça va démarche pas de problème après $50 et les kanango ko to bina kama ni mamwe ko bima docteur Okoma atunisha Kongo ndenge ni makambo ya mutu na en tout cas docteur pour le moment côté ministère qui était déjà na makambo zo le local ça me belé en tout cas il faut vraiment doser côté déjà mais en tout cas ndenge docteur ndenge obikisa kingai bikisa ndeko na biso nzamba ko posa na te je viens de payer facture pour Bima $3,888 je crois pas de bien comprendre était ils allaient même ngata na belaki la futaka 6,800 je crois de deux pieds azaba insuffisance veineuse lobeko mona tono azape na insuffisance veineuse il faut opérer parce que opérer te mbaso na nosonga kaka des docteurs vraiment otama wanaye a opérer qui ndeko tono tango assist opérer il faut la bima na docteur moni toi ça la campagne mbaso na ko sefila to récupérer ba image ya kala ya ndeko na biso torona o opérer na biki pour se sensibiliser bato oyo baza ignorer oui c'est bon inde alors lobby il faut tout ça image lobby
Alors docteur Chana Chaka Congo lelo nazana anniversaire du ya papa na ngai. L'émission nous ça wana tout ça lobby samedi ne de faire ça émission lelo. La signe ya reconnaissance ndenge a sauver ndeko na biso tono. Tono abinga ya ibite ngai mutu na sala ba démarche wa ibine mote. Awoda azuma la ba soye ya ibine qu'est-ce qui se passe a ibine été. Alors na quel hôpital ga tono ko bima lelo te bima lobby et permettre biso parce que tango hôpital yango TVC médical bazali partenaire bakel boulot ya machine belbaya au ça la témoignage et bien qui s'appelle milima ba mususu oyo bazali ignorance na maladie ambaso. C'était ça mon démarche. Donc la chose que déjà bimaka so ba mona na kaso ndenge nini ngabisi bazali na yusi bate ya réception abimate docteur tout ça émission lobi na tongo appel lobi tango tout ça émission bazui image pour yaki na ambulance ba mona pe abimi bien et permettre que peut s'appeler image mo bien naki kozonga parce que nazana kama kuso nazuya kawo ba ibi café dodo wa imanze mutala mwana yo lokoso grave malade na kena hospital wana nde journaliste mo benga chaka yaka mbangwa wa tono wa tomboki azo ganga bosa ba image ni wana mo leka bongo sibala ngai bolenga mbonga belle vie et puis que le kilinga bi mambo a transport de swaki basa ba démarche mikana na yango sa musangai na créer na difala kende na ba ngoni attention na kaya papa Bousséli azali face ya papa kabacha kufaki na bisi na bana papa kabachi bozela zoya na zone hôpital na kuta sali scandale moko impossible na bitono lelo mo finga ngabi bozolia mbongo simana ngai oba image wana po bande ko ngai na litono ata monoko ngo ata moto mabe yango ozalaki mourant même son prophète azaki na esprit de mort ndenge yoro muza tono tonaki muto kwa kufa ngabi lelo ngako muto mabe ngabo lokolo biki $50 na yo soki balaki $50 zo $50 yango oyo monike suka vina biso ala pona komi ngabi bomoni kaka ndenge scandale même ata kobanga te mais en tout cas fiso pelende on a ça la casa mama nzambe sata okota banzele belé après les journalistes wana ake convaincre bien soki image bimi en tout cas comme ça image na nde azongna mama je crois image yango le ki wana okusa osala ngo nde ko kitsa mongongo na zuye na kitika ye akizongna ndako. Mais siko relation na leki na yo tolo za ndenge nini scandale wana po total siko totala sika boyi est-ce que azu temps ya kozonga mutu pour la quand même boso na ndenga famille non après wana ayaki kosenga pardon ayaki bomo image yango moka bidi ba YouTube oyo kana ba image oyo ya esanga sens mais parce que c'était scandaleux. Mais bon, on a image, des images, bon, on a que tous ensemble là, à madame ou tout à la gueule, maman n'est pas là qui, maman n'est pleuré, voilà, maman pleurer. Voilà, merci beaucoup Chaka Congo. Est-ce que comme Robert Césali, les artistes nyo surtout et puis moi moké, le moment moké ma kamambasu, mbasu dans l'arrière pour voir que la tête ça infection normale pour te tarango. Les microbes. Boutara déjà tu vois image nous surtout illustrer émission na yo mona commande retourner zalaki na ndenga biki à part ça les formateurs za nango ozo que nous inaugurer Pierre Tombali à son de base. OK. Baninga na Londres bakakola na ye bande ko na ye asali Pierre Tombali zo ke Nécropole ko inaugurer Pierre Tombali ya ndeko na biso son de base à Nécropole. Alors en bref pour que ça boli misale ki na biso boli misande ko na biso on est sata ko la banzele belé on a ça raison manzambe nous venons aussi la message ngai ma conscience ngai même bon belle vie azo bana na ko bomba ngango la bombi dango ta ile $50 mais ngaso pe na $10 et comment pas ko lango vraiment nzambe boli misaye ali misape de retourner le roi ça pardon nzambe amone so de nzambe amono na sali to remercier docteur Tete ma vie Tete au bilan ma TVC médical. Voilà, merci beaucoup Chaka Congo. Est-ce que vous avez un décombo kwa zawana ou azo kene makamasu na bas bakamani ba le bagolo ba? Non, ce que c'est là ce qui a commis na combien en direct parce que c'est la zone de management de licence, zone mata déjà parce que ce que lingi
à partir de répondre à pose ou à interview ça bien. Merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était Chaka Congo qui éclaircissement sur Makambu scandale Oyo. Et Salami na balabala na nzela yena leki na yetono. Alors, Torashiko Tono a expliqué biso qu'est-ce qui a poussé à osala makambu wana to benga sika apembo etono to benga parce que abo ebi yango biso ya pembe na pembe to bengi kotoyo to zonga rappel kotoyo wa to ki Chaka Congo coordonnateur ya ASB artiste en danger to kapesika abo etono. Est-ce que Tono azan en ligne? Tono n'est pas en ligne, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, Toki quand même un dingue. Chaka Congo à lobby, Tono en ligne, mais ne condamnez pas aussi parce que ce n'était pas prévu. Émission oh tout ça lié en brusque parce que vous avez une image, vous avez une maman pas fait sauter la macambre les cas awa et au tiki penaka bo nini. Voilà, Tono n'est pas en ligne, mais quand même voilà. Pour comprendre l'explication, Oyo Chaka Congo à Pessi. Tout dans le mouké sous élément yango et bongo tozonga. Vidéo. Mbongo wewe uzipa nani? Mbongo nani? Yo pese mbongo. Bosero mbongo. Yo pese mbongo. O pese mbongo na hospital. Mbongo sema tanga poto hotel na hospital. Baki stoso ya mbongo na hotel. Mbongo na hotel. Mbongo zero wali kapia. Video bongo ya kama mbongo na komo na bosa video. Uzali boma. Yo ndali boma chaka. Boma ba meme na hospital moko boye ba tseye bien. Ça tourne au Sakanangati. De Chaka. Non. Maman, Zambe, Azambongo, Voilà, la sina loba qui est loko déjà na loba ya ngomba la ibele pour la éviter makambo no surtout c'était pas aussi mauvais. Idée bazwa qui voilà pour tono bazwa qui est en ambulance qui est en ambulance à bongi sika bo alingia bimanzoka mon révélation et on a la radio le coller nzoka ndembasu oui c'est vrai pas que la rabatu mais mbasu et ça la kalango microbe ba koki ko soigner yango pe na hôpital. Donc, et ça, normalement, ceux qui tournent sur la carte, bah, les gars, illustrer quand même na batu. Mba surtout sur la carte, tu vas voir qu'il est moutou. Et quand on appelle microbe, n'enga qui l'ambulance, et ça qui normal, bah ça l'émission, ah bah mon n'enga bimi si qu'on a qui moutou na yé. Peut-être il y a une compréhension, je ne sais pas. Bah ni makambo, bah il y a mbonga mouton tel, on lève mbongo, je ne sais pas. Makambo ya passé, il faut être à kabiso na futur. Boy makambo o artiste msuba loba sur Chaka Congo. Les lots bah comment on le moyen pour se racheter, bah se racheter ya. Moutounio ça na mabe na ye mais makamso to ça malamu to ndima kabiso awa na radio le coller et ça la ka pembe na pembe ba artiste belé vina bango comment sauver grâce à Chaka Congo. C'est un homme qui est au four et au moulin à la monaki. Na mona tondi maka. Oui c'est vrai quand même ceux qui ba côté ba dossier pas ça ma casse Chaka Congo na dossier. Koko c'est pas dossier ba ministère console sur ba ministre ba yoka kaya na dowana mais ba misi mwa mbongo ba misi kombi tala nesi makambu ya mama Chaku on lo bango mbongo ba pile combien de $1000 azwa quand même souffle ya kabeso mbongo ba pesi mbongo to yebi yango ministre de culture pas zwa ka moi loko. Alors, ce qui n'est pas à moi loco, si moi 10 000, moi 15 000, moi 20 000, moi 30 000, moi 50 000 $, ce qui est moi 10 000, moi 5 000, problème est ça, piqué, abîme, il n'a été, bon, il n'y a pas de vous comprenez? Alors, pour éviter tout ça, moi, conseil mouké pour la Sanangaï. On appelle ça comme exemple, il y a un groupe Salongo, il y a un groupe de Lango, Tibo Koyoka. Est-ce que, Bino Bossi Boyoka déjà, comédien Moko, il y a un groupe Salongo, ton groupe de Nzoï, à Koufi, 5 000 cotisations. Évidemment, bah on va faire cotisation ça la makalango pour la biso africain en général particulièrement congolais et ceux qui m'ont koufi tu vas partager mawawana na couper ça moi quelque chose mais ça reste dans la version ngoti même kokodio ko ya koko les gamins de Chikapa bah c'est comme le mot kunda était agent RTNC ba kunda normalement qu'est-ce que groupe Salon on a groupe Nzoï ba salaki maman bo mengo expliquer ngo awa ba tu t'engue sana ba papa ko edie ko so kunda na honneur ya
tant bande ko ça théâtre na groupe ça ngano ça ba RTNC wala pe na groupe Joy na OZRT na radio à l'époque batali mbongo futa bato ezati tout futa manda muto so mika katono qu'est-ce qu'on doit faire ba kotisi bango na compagnie RTNC ba oya radio bata groupe Joy ba kena OZRT ba kena na radio ba oya ya télévision ba koti pe na télévision ba doka ba mama bolingo ba sa ba ki para mama son au moment ki para son il paraît son na RTNC ba mama belé ki jali mama belé bonjour ozoyo ko la te mama belé ah yo bongo na mwana benga mama belé ko ba de ko luka mama belé kenda ba mama belé to luka yo mama mengo est-ce que aussi ozobi na Belgique tozaka na Kisasa ozobenga te mama yo bongo na mwana ah mama mengo yo bongo na mwana na yo on est ensemble voilà groupe Salongo plus tous abonnés pe kuna on est ensemble ba mama wana ba la ko sala à part kaka e balé mondial papa na biso e balé mondial ya la ki directeur na école moko ya kimbangiste voilà kimbangiste ya kota na RTNC mais tanga kundaki ba kundero leur yebisanga comédien nini ya groupe Salongo to ya groupe Salongo basala kinzonti. Alors, pourquoi ne pas copier exemple ndengo na bino bato ya mikolo oyo? Copier cet exemple yaya. Copier ngo. Ba leader pour ça les groupe théâtral la bino conso groupe théâtral, ba mon ramno ka bo le gars à la télévision, au ça la succès mais au fond, il y a rien, c'est pas comme ça. Négocier. Ba groupe ba chaîne bo le kaka et ça est belé bon négocier. Ba konti sa ba membre na bino na ba chaîne bo koma na ba ya ba mbo ko ça développer pour Afrique du Sud ah ouais to bo créer ba agence est-ce que tango bino bo le gars à la télévision na bino ne bo futa ba chaîne wana na ndenge nini chaîne ne fa futa bino toi futi agence pour bosser la bien et puis à part ça il y a moi qu'est-ce que te parle futa ba comédien ma ben na biso ba congolais ngo wana to ça la caisse bon voir misaye to voir misaye alors qui m'a mbongo ma idée ma bekaka ba idée ma bekaka na mboka na biso vous savez l'Éthiopie et comment on s'est développé pour la diaspora ba ça qui opération $1 na diaspora ni ostu ya Éthiopie na Afrique si ba pesa tala so ba te $1 so ba 1 million libanda combien ya ngombo ka Éthiopie et tout moment mais le ba congolais usala maté pour la nini karabiso combien d'artistes comédie ba lia pour la kosanga na kaka de ce fils que caisse tabino par mois ata €1 tant soit payé bozala combien ba artiste ba combien so bo 1000 et ce fils ata $1000 chaque mois bo kotisa so bo 500 ata $500 bo kotisa on a $1 pamba et moi ba tabone faut ata $10 par mois bozala combien est-ce que la difficulté au son de na beli bo kenda ka non c'est pas possible. Yo moko artiste yaya Luka s'est positionné donc tala tono a bosani ki artiste na balabala abandi ko ganga abandi ko lobe pesinga ipasi na sepeli na courage ya Chaka Congo en tout cas à l'axi d'une ya maturité ya kimukolo tala maîtrise la ki na ngopona tono et sopio mais les kamouté denga sengi pardon bande opinion bobengi biso bolimbisa tono tenga zo tono awa mais tono moi to soit exacté bon moni aza en ligne on ne sait pas qu'est-ce qui se passe mais tono qui ça peut être charge tonini mais on ne sait pas quand même tono to bengié et aza en ligne mais to sonner vous savez voilà voilà tono boki tono hein tono. Voilà, et go so na ngoma ko yambate tono aza ligne merci hein Chris tono aza ligne voilà c'est un peu ça to go umelate to ya kito beta li soto pesa éclaircissement na makambu oyo ya Chaka Congo je crois ba conseil muke obo kiwana et ben été ya bino o to ba kité to lobi partager mission oyo partager pour la polémique aussi là na mitu ya bato o Chaka Congo bundi na tono pour mama mbongo ba ole mbongo ko so mama ya mbongo te za makambu ya image ndenga kotaki na ambulance na lisungi ya Chaka Congo abimi mobimba balinga ba pe image mutu astunaki bango tolo mazaki matanga ya papa na esto anniversaire papa na yeba beno bozela basala ngo lelo samedi mais tono pas fuki tumbi diga ba kongo ro baka po abima ka ba mona ye abiki mais azaki maladif awa voilà kosuki awa bo partager ya social sur la beta benga biso ko rater solo ya poko ya lelo te to pe ya lobby ya to so le gina poko ya lelo te ko le lobby encore une fois na
Pointe-Noire na Congo Brazzaville. Une jeune fille a quelque lembo la pota ya motu pour azwa mbongo suka na ngwe na liwa. Ba no so yo kate Allez, merci Naya Chris Laris Pelende, réalisateur de l'émission Oyo, il y a assistante Naya Winnie Laris Pelende. Merci na Claudine Laris Pelende. Na script, nous surtout sur la coordination, il y a Maman Naoumi Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage, la femme à la compresseur. Combien? Voilà, c'est qui est bien. Voilà. Alors, nous profitons de l'occasion pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Mi-José Namada City na Cape Town. Lia, Mela, Sakana, on est ensemble. Joyeux anniversaire à toi, Mi-José. Au nom de toute l'équipe de la radio de Collet, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire à toi. Allez, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Chap chap. Et tchara. Yambo tout solo masolo lelo et pesi pasi to banini muninga trahi muninga parce que police financière a rendu ngoante brigade financière a rendu ngoante. Qu'est-ce qui s'est passé? Nani na funda ki muninga pona baya ko zoyer mais vérité c'est yebani pesi pasi solo e ko lelisa comment est-ce que moi na mai sapé pour Congo linga sapier commerce dans sala kanango boyebi ke makomingi na Europe na France et aussi basouté alors bana mai mingi ba komi ko beta ba shita sima azongi na mboka passer Afrique ne mankambu a payer ba chaussure na ye akenda côté kana bloko musa miki vous comprenez mais moi na a fundie pas mbila ko elie pour la kimutema be to ko beta lisolo to ko sona ngona liste na bino ya to beta lisolo o soka zali ya yo to zali ya famille na bino okobenga biso di memia so ngo contredire kaka ndenge zalaka maintenant communauté ya boto ko wana tika to pesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozali wana. Alors to senga bino le ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Joyce au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boyi elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique boso mona ya ngona oyo net wa t-shirt boyi to la ti boyi ba polo oyo ya Michael Josh o sentir kilo pena ti na polo pena boyi mutandimi mais na Europe sika boyi mali le banda. Donc, kuna ba rivage zali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi ya boko ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko so ba chercher na Michael Josh primo ko abordable maman na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour na Michael Josh so revenu côté na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so sana ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe ya paya to soutenir bana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Hi everyone, I'd like to welcome you to the Peace Awards ceremony happening in Durban on the 18th of November, 6 p.m. at the Harbour Centre. Be there or be told. I would like to welcome everyone from Cape Town, Joburg, everywhere around South Africa. You are all welcome. We'll be returning awards and certificates to the best people that have been doing their great jobs in 2023. There will be a lot of surprises. The best award 2023 avec Apporte Kitenge. Voilà, merci la régie pour la publicité. Oyabawa, de Kosala Mabongo na Durban. N'oubliez pas, Durban sera en ébullition monde entier. Brota la biso, Boyabake du Mikolo. Il y a le 18 novembre, samedi, le 18 novembre, na Afrique du Sud, précisément à Durban, na Mboka ya Chaka Zulu. Bon. Donc, Mabele et Kotika, la Poutoulou et Komata, Bakopesa Bongo, ba trophée, ba award, dans la catégorie Nyoso tout. Ba businessman pour la fin de l'année nana travaillé kitoko ba businessman ba émission télévisée ba animateur ba journaliste ba joueur ba chroniqueur ba mécène ba catégorie surtout alors on t'organise un coup de chapeau à toi Glody Kitenge on t'encourage courage à toi
courage à toi Glody Kitenge na ba partenaire na union so wana tika to pesa mbote na bato oyo ba soutenir œuvre oyo ba yeko soutenir pona esa la mandengo wa to ba yango ya yo mbongo na Alex ngona makambo sana tina tala bato ya mbongo ba soutenir ke award oyo ndeko Glody Kitenge organiser et que de kitoko mingi mbote na yo on sera ensemble Yannick Kini ya Rombox combien l'homme qui connaît les dollars et le dollar les connaît Yannick Kini ya Rombox je valide comprendre c'est que bien mbote na Yannick Kini ya Mike Ndembo mosu ya pasi Mike Ndembo mosu ya pasi mbote na yo sikozali wana ngando crocodile je valide mbote na yo sikozali wana président Philippe Zamalek on est ensemble fondé Kazadi au consentir c'est que bien fondé Kazadi la ligne na sentir on est ensemble na bosani yote fondé Kazadi Babi 3 to banini Babi 3 Baby 3 to nini 3 fois maître Babi 3 fois maître maître 3 fois. Yo ça va maître parce que 3 fois. Vous comprenez? C'est que bien. 3 fois maître. Tout écouter la calamité. Ou mais là, aux âmes mystiques. MK Force. J'ai confiance au sentir. Voilà. Pour moi, quand on a continué. MK Force, on est ensemble. Cacho Mondo. Mongo, pardon. Cacho Mongo. Vous comprenez? Voilà. Voilà, prêtre au bassin pédale d'urbain. Vous comprenez? Donc, vous avez bango. Na wadouala doki. Moutia mbonga mninga na yote. Alors, je reprends encore pour la meilleure compréhension, la meilleure audition. Voilà. Yannick Kini à Rombox. Prêtre à Gosagarate. Mike Ndembo. Mozuya Passi. Mozuya Passi. Baka Passi à Baninga. Mike. Vous sentez là? Yeba Passi à Baninga. Mozuya Passi. Mike Ndembo. On est ensemble. Ngando crocodile. Contre la Ngando. Au sentir. Voilà. Président Philippe Zamalek. Voilà. Président Philippe. Nayoki Sangwa. C'est que bien. Tata Sedek. Azokuya Siko. Président Philippe. Au sentir. Président Philippe. Siko. Tata Sedek. A côté na président Philippe. Yaya, ils ont le coup là, quand on est que faire le bas, yo siko kutani na ba, otala penabo chacho mbala, otala penabo mutiambongo, so na bouger penabo Yannick Kini, na bouger penabo Mike Ndembo, na bouger penabo ngando crocodile, na zongi penabo président Philippe mama na ngai keba, na bouger penabo fondé Kazadi mama na ngai Babi 3 fois maître. Donc veni blanga donc c'est que bien ya ozanga oka batala kombo zala durement le 18 na wat au mona bango na bosanité Kachomondo voilà ba prêtre ya mboka dirba bango wana et que dans nango ndengwana encore il fallait plus nous soutenons cet award nous soutenons Glody Kitenge force à toi mon frère courage aux aïe deuxième édition et puis par après to comme on a 3e 4e et puis monde mobimba kora pesa la ndengwana Kora za yaka basida africain za yaka béninois pour la jalousie ba bomba yango sika ba remplacer yango siko le comme susu mais tala siko boy ya soutenons notre frère Glody na musala oyo ekokende bongo kitoko osana musika benga Glody benga partout benga pona oza évolution oyeba osana article na yo le ça promotion na sur wala leka la fiche benga Glody Kitenge.